Voilà, mbote na baimboka nyonso oyo bomesana déjà kolanda bongo Eco RDC wana na pesi bongo mbote na boss nanga Jean Thibault vraiment merci boss pour la confiance au pesinga et puis merci na ba internaute nyonso oyo bolanda émission ya lelo o tolobela par rapport ya virus oyo lelo ils ont ça la rage na niveau moko pas comme pas possible quoi, c'est-à-dire ils ont bomaba tout ça la donc rage na niveau moko impossible. Alors totena qui est-ce que to ça la micro na biso balado to sur na bandeko ba biso par rapport ya maladie na métro à la plus to lever la plus par rapport ya ndenge ba pesi bon meeting de disons président de la République a pesi meeting de par rapport ya ba taxi na ba moto, c'est-à-dire na kati ya taxi il faut 3 personnes pour les bossons na taxi qui 4 plus chauffeur 5, mais le président le que non na kati ya taxi il faut 3 personnes, c'est-à-dire chauffeur client moko les bossons na 2 personnes à 6, et puis na ba taxi bus président le il faut 20 personnes, pas plus pas moins. Alors to lukato ye ba vie ezala ba chauffeur ezala ba to moto ba biso qu'est-ce qu'ils sont en train de gagner quoi, bazo perdre ni bazo gagner peni parce que déjà to bi na moto et c'est à moi 2 clients moi 1000 francs et ça là moi bien, mais ce que président pesi meeting de na moto il faut mutumo encore ce qu'on a mutumo encore na yebisa bazo gagner nini perte na bango pesa nini. Alors to retourne na bango parce que biso moyen to le ba place na bango zate to retourne na ba vie na bango oh bango bazo vivre na terrain quoi na nzela to so na ba chauffeur na ba moto ba expliquer biso par rapport à décision du président de la République et puis to kozonga pour conclure na émission na biso. Mais avant tout j'ai été trop pressé, je dis un grand merci à Peggy qui est derrière la caméra, merci à toi et puis merci à l'équipe technique nyonso oh bazo travailler na biso ensemble na kati ya Eco RDC. Merci à vous en tout cas. Moussa les oleka kitoko tokutana tout à l'heure après avoir causé ba vie ya ba chauffeur et za ba chauffeur ya taxi bus et puis ba motard comme ça to kutana après quoi, voilà. Très cher ami internaute, quand on a eu bino ne bandelia élément nanga que toko tambola tozo ba vie à bateau par rapport il y a décision du président de la République ndenge a pesi ordre que na ba taxi batu base à la autant na ba taxi bis batu base à la autant et puis na ba moto batu base à la autant. Alors vu que batu a quoi deux ba yambara ba chauffeur, alors tonga tozo ba impression na bango par rapport il y a décision du président de la République, non seulement décision mais par rapport aussi à ba réaction to ba avis ya ba chauffeur bazo ya vers bango nini bazo lo ba par rapport à décision ya président de la République to za bongo na papa nanga on en pesa mbote et puis à se présenter na bino nyonso bolanda élément. Bonjour papa. Bonjour. Voilà toko ba kombo na yo. Comment on a maître Alain? Voilà maître Alain to okuta on a kati ya musala na yo maître Alain en tant que citoyen mboka, en tant que muto a vivre na Congo tous les jours au sala pe musala et sala ko yamba ba chauffeur pour tchara mpepe na ba pneu tout consort. Alors réaction na yo par rapport il y a décision du président de la République ndenga bi que na ba taxi il faut au moins 3 personnes et puis na ba taxi bus il faut au moins 20 personnes na ba moto mutumoko. Réaction na par rapport il y a décision du président de la République. Bon, pour la présidente de la République, ils avaient un macanisme aux malades. Parce que les malades, ils ont été en Congo, ils ont se protéger déjà sur le peuple. Ils ont un macanisme malade, un macanisme au YPC. Mais quand on macanisme malade, c'est vrai. Le loco aux décisions que non, on a 4 taxis, tu vas à la 4. Mais ce que si on a 4 taxis, tu vas à 4 et que tu mort à la corona. Au moins, tu es contaminé par par rapport aussi à la taxi, puis tu vas à la 20. Tu penses que 20 personnes ont déjà contaminé. Au moins, tu es contaminé par la taxi. Est-ce que la décision est vraiment malade? Bon, ils ont malade. Quand on a provincial, quand on a malade pour la rondine, on a des bisous. Quand les bisous sont au peuple, tout le monde a vraiment ils ont malade. Tout le monde a malade parce que à ta toza toi, tu as fait 3 ans, tu es malade pas dans la 4 ans. Papa on est tous au bas, les petits au cosola, tu es malade déjà dans la 4 ans. Alors par rapport à la décision ndengo ya mbara chauffeur ba ra bongisa ba pneu na bango ba vie na bango za kanini to ba impression na bango to makanisi na bango za kanini par rapport à makambo président de la République a oloba. Bon nga salika niti o ya lobby yango mona sali na savon o. Asali na savon na mayawa soki ba ye ba ko avant ça la sali pine a ozo moyen a sokola maboko
après aussi ça à Kenya prendre déjà aux adhérents dans un savon dans alors par rapport il y a décision au président de la République à lobby que na kata taxi il faut baser à la 4 na moto 2 personnes c'est-à-dire muta moto na client na kata taxi bus 20 personnes c'est autant que yo oyambaka ba chauffeur bayaka awa babongisa ba pneu na bango e bobeta ba masolo ba loba nini to bazolo ba nini par rapport à la réaction il y a président de la République il y a décision président vraiment bazo se pela ngote parce que ça le roi de côté ba musu ba se pela ngote ba musu ba se pela ba bi ezaka pour bazo protéger des biso na kati ya Congo pour maladie anes ba biso ke ba musu ba se pela ngote onde ba za 4 ba senga ika bango pe ba za bongo 4 nde ba ndoko tsambo ba za ba te bien maladie sali c'est ça ils ont pour la bongo alors ni no koko lobakasi ton message ni koko lancer na ba internet nyonso ba Rolanda par rapport à la maladie ou ya coronavirus ezo boma vraiment ko le quand même na sida. Bon, pour la rôle pour la bande qu'on a biso pour ba protéger parce que na toyoka te na question ya maladie ya boye et ko vraiment ko na Congo ezo landa na ba président na ba tunyo so na ba église ngi salami ba pour ba protéger des biso jamais maladie ça te ba se protéger maladie moka ye na Congo boye parce que maladie c'est commis to protéger pour tous maladie on a te pour ça to kufi to ça so ba mitu kana te pour moi la chrétien biga ba protéger biso nyo to protéger maladie. Quand ça présent de la République, c'est normal. Et ça, bon. Et c'est là qu'on a écoué. C'est quoi il a pour tout le gâteau, c'est protéger la maladie. Voilà, merci. Wana boki bon papa bifoto c'est protégé. Maladie za na mboka, botika doute, botika tembe malgré ba otozoyoka que malgré bazu baka bakango tozoyo baba kombo na ngote, tozoyo baba kombo na bangote, tozoyo bate banane bakufi te tozo comprendre te au juste mais de préférence comme on dit que mieux vaut prévenir que guérir. Tomi batela ata ezali to ezate tomi batela et vous allez bien pona nga pona yo et puis pona batu nyonso oyo baza bongo na kati ya RDC mais to suki on a pété tozo tambola voilà merci papa ndingo ndimi to zoyo moi quelques minutes voilà tozo tambola pe bongo poto zo ba vie il y a ba chauffeur et puis ba chauffeur motard comme ça ba pesa biso ba impression na bango par rapport à la décision du président de la République. À tout à l'heure. Merci. Voilà, très cher ami internaute, quand on est dans Ibsagibino qui est à vie, il y a un chauffeur, il y a moto, on va payer sa impression par rapport il y a décision du président de la République Ndenge à lobby que na moto, il faut 2 personnes, moto, na client. Alors, tu as impression par rapport il y a décision. Est-ce que ça bien, est-ce que ça m'a bien? Bonjour papa. Bonjour maman. Voilà papa, comment nani? Comment nanga Aristote Chombe. Voilà papa Aristote okuta on a lieu no ya travail na ebite soko yoka ki décision au ya président de la République ninga lobaki que désormais na moto et rozalaka ka chauffeur comment mutazo kumbana client moko pour les bosso to ba ebino 2 clients memi amsu pas défaut pe 3 mais les loto comme on a bon maka client moko yebisa biso non bozo gagner nini et puis par rapport il y a ko gagner on a ba perte nini bozo sala après décision ya président. Ya liboso na oloba nanu na mboka na biso na oyo nanu ya liboso ni zana soni eloko yo sala moyo. Na ba pays mususu tozo ka kuna baza na ba avantage ba saleli même si batama bango a transport. Na biso awa ba loi kota ba loi bango pena côté wana mais côté ke ba pesa pas ta avantage na biso pe tozo sunga pe ta population ngo eloko moko te. Na 2 personnes wana to memaka mutu moko na 500 francs. OK nene apozo na 500 francs. To bato so moni mutu so bakisa makana po mbongo wana soutenir biso na ba versement na ba essence na mwa muketo tika na ngo bana bali ya mwa matembele. Mais lele komi mbato komi ko memaka mutu moko pamba. Poto lia nini bana ba malade to tiki bana ba suba zo bela biso na bandako. To mito okosala beboni na minute oyo. To so ki ensuite ata ba okitata carburant ya pamba ba ko kata okritsango te. Au moins ke kobimisa Congo il responsable na ba kambia ba kamba ya turo oyo. Mais liboso bo banda ko pesa versement ya combien? Versement na biso to pesa ngo ezaka 12000 francs.
na moto siko na minute oyo na ndenge komi ya ba moko oyo na ba patron na biso tozoyoka na te c'est pas bien fana na ndako moyen ça te siko tozoyoka na te donc débat chaque jour ngaku nde na bwana la libanda na ko pesa versement te na la libanda nde mo na tongo nde na toala siko na okenda ku ndenge nini po akomo benga yelanga mbongo boy ngana bise problème ndabo nazoluka mais na omona kati nazoluka ta tout etika la ta na butu na me mata de mais na bato bacheli biso mususu azane agent de l'ordre était ala tineka tennis civil ayeka po akanga yo kaka ona boy omemi mama na mwana na ye bakangi yo to mwana wana pa azana coronavirus siko mwana fo mata pe na moto na ye mama bo siko so mwana za bébé ka batamba makolo wana ba agent de l'ordre ya tout oyo mona ke yamba kambi so tout na ebite ba pesa ona ndenge ni bango balingi tina mwana ya bébé pe muta akangi lipota memi ake otiketini po na memi mama na mwa lo bakanginga ya donc makambo ezoleko ezomisa donc na bakambi na biso elo exagérer ke Congo tozana mitio na bakambi responsable baloba ke na parlement bambongo bachelaki biso ke bambongo eza na compte ya budget eza boy franc congolais eza boy tozoka na minitio pays na pays baolia mbongo na bango na biso siko mbongo combien te babimiseli biso bokitisa ta babiloko ata masango ya pa ata loso pambo oyo omona mitio se na ngata mbonga sakombi te na kosomba tape mbongo msusu pe na somba tape ya verpe ese bana bale mais na minicho même lose mati biloko mati wenze mati na ndako ba momi obabasi na biso ndako ba papa kuna wenze na pui wana yesi masuste na ngape susu na atala moto ya bato ndako ngaku ndia biso le fazer abesi 2 jours mais siko lelo obaki liboso versement za ki 18500 c'est ça siko versement combien na minute versement za ki 12500 liboso lelo ba komisa ko 15000 siko na makambo lelo stomo no do vivre la tour oyo to ko kal suste so ba lukela biso moyen ya ke biso to lukata moyen suste to zongela ta na dede na biso serva e mutu kama dit ba komba coronavirus angwa so na mutu ka ba otela ba na mutu ka c'est normal mutu beza tout fait biso ta na mopepe balbite na ba moto bolata bo mi protéger mais bo me mande to ko sana na biso mais na ba moko wana malgré ngo posa pe protéger te to moni ni gant ni casque moi te que ça na on peut ka décision bien président Zui décision moni pas ta na protection morote décision président de la République Azui président de la République ya bimisa ki yango te tolanda ki yango aloba ma transporter mais bao baza na sima nde bango bisa babiloko ne oyo décision basi eza lokana ba biloko ba irresponsable ba bi ko kamba na mboka te na babiloko na ba bimisa ki wana bakoki eloko moko te ne eloko basa tozana ba do elo na micho moins d'erreur ba ke to liro to kendelo na bango esimbaka te soit kaka bagara balwa kasho moka bakongika Kongo mbato koti na kasho bango batika kaka na Kongo voilà wana boki bon réaction ya ndeko ya biso moto en tout cas leli penza bi décision na voilà wana bauti bongo koka réaction ya ndeko na biso ya moto apesi ba vie na ye pe par rapport ya oyo ezalaki bongo décision ya mokonzi mboka alobi oye esengelaki aloba mais azaye morote nazo apende comme mususu aloba par rapport ya toujours réaction ya président de la République par rapport à ndenge ba pekisi que na moto bovanda 3 personnes, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, Nicolas Moto. Voilà, bonjour papa. Bonjour maman. Voilà, tu es on a lieu à travail. Il y a une réaction par rapport à la décision du président de la République. Nenga le bail qui désormais na moto bozala kaka 2 personnes. Maman, pour la décision ils a quand même ils a fait bien mais toi t'es pas fait ça ma belle. T'as la biso bato moto. Auparavant, versement, ils ont 12 500. La minute est comme 15 000. Carbé, ils ont 1800, 1500. Le lot carbé, comme 1 litre, on a 2500. Sur plus ou moins, on a 5 litres dans la journée. Versement 15 000. Sur un baby, on a 500 francs. Sur Tina Kende, on a donc, si on a même par exemple, maman na mwana, on va se linga ngote. Donc, faut me mara mutumba. On a habité tous à Rabat, tout quand on a ma puta, maman zola na la moto, musuna si mato yeti quand on arrête on est nitoé baté. Maman. C'est ça pour protéger binoka. Maman, si par exemple, quand le moto soit sur la zone yeti qu'elle est lourde là,
natikeli lelo ne va na ndako nga na vivre na moto bandako ba tofuta na moto ba mai bilo no so tofuta ka na moto mais mokolo moto ayebi que décision ekiti ya mokonzi contre eza pona ko protéger pe bino bato moto bango faut pas comprendre que non ti bo sala bo eza volonté na bino te eza des décisions bazui que bato moto batambola mibale likola moto mama bango pe bakolo moto baza ba fia na ne na bongo ye aboyo kitela verse ma po yebi ke ozalelo osala te ozango obula na nganga soso tiki lelo lobi o vivre neni tane tiana 5 plus ou moins 3 jours na ko maka na ngai pa kolo moto te po akotuna nga versement so so na kena ngote azelo na moto eza pasi pour la biso to boko yiba to bito luka na moto mais taka ikomi ka complication tilelo siko tracasserie bato comment ba benga ba policier tout consort bazo sala est-ce que ba pesi bango penza mitindo que non ceux qui bomoni bato boy faut bokanga to ba pesa que non papa to mona ki boy bokonzala ba ki boy bo sala boy est-ce que bango bazo conseiller to bazo kanga penza comme monsieur do mais wana na ebité biso to moni ka bato batemi na reke bazo kanga bato moto to ebité o tu na nini lo akisa mikanda est-ce que vous avez autant retourner wana ya ko ya tombolo abeto a torturer le roi ya ko mo continuer ba façon mo boy donc na ozaki na nga va ko mona na succès tango ozaki na nyonso ebungi dona moto peu au risque au monde ngote bakanyo bakyo ate amemi des personnes o ate mi na replace ma bezo indendo to comprendre te au monde mutu mo un individu mo so ba zuka ka teni ba pesi ate mabanda ko mbwe ba nzela eza bien te bilo. Voilà alors ni no kokolo bakas ni no kokolo bana ba konzo ba otala yo par rapport à la décision mama o yanga lo ba ezaka ke balanda na mi beko lo ba pesi eza pena bien te po ba biso misusu to vivre na ba moyen oyo aya ba kanikani ba biloko ba kotika biso ba ko sa biso ke to lata ba casque to sa ba nyonso mais to même ba deux personnes na biso o ngana na lo ba yango. Merci beaucoup papa. Voilà très chers amis internautes, tous appelés bon on a de konabiso mususu ya moto, mais il na moni quand même à se protéger malgré mususu ba lobby ba réagir mais il quand même na moni à se protéger. Bonjour papa. Bonjour maman. Bonne santé. Santé Guito. Félicitations. Merci beaucoup. Na moni au casque malgré ba gants ezate mais na bi ko zape na détergent comment ba en gel gel de main après avoir ko simba boye au sokola maboko pour na moni déjà na zolo c'est bon. Alors oyoka qui décision président de la République par rapport à ndinga pexaki que na moto faut bomema deux personnes. Alors ni noko koloba par rapport à réaction ana et ni noko koloba par rapport à décision ana et puis qu'est-ce que tu gagnes na ndenge décision ne quoi qui depuis décision quoi que vous gagnez. Bon merci beaucoup. Banda pesaki décision ana to mona telo mote po baba to mo mtu moko do bango ba chila biso mtu mema mtu moko mais aussi longtemps que carburant ya likolo et sur l'état qu'il y a bateau ba pesa so moto ba ba te ke biso ta to bi moto me mara mutu moko mais ba ba ka toujours ça la to la ba mbona pourquoi eza na bien te po o wana ndi eza bien te mais vous allez république ameka pe ko réduire mambo ya lo ba ki poto mona ba pays mususu ba na maladie mais baza ko se protéger pe chaque jour ba ya ka tikela ba biloko na banda ko mais biso bazo boya ba tu bateka ba komo benga na ba mama na wenze eza bien te donc président de la République a mécapé qu'on réduit pour le coin où il y a le bâtiment. Voilà, président client peut voilà tous appels client pour tous aura bateau bazoku même ba client peut ba réagir mbote maman comme on a El Miché. Voilà El Miché c'est vrai aux clients na moni aux ayo moko mikolo ça va on comme à l'aise tout comme à l'aise mais tarif les mati makasi place à 500 francs comme 1500 francs donc sur boy autrement pour ça les atepo bon tu as deux personnes tu as réduire un peu tarif donc tu n'as pas si fort mon ezate bakangi ba activité donc tarif et mati makasi. Voilà, que tarif et mati makasi. Alors nous nous bakas message au ko lancer na ba continuer sur ba Rolanda yo message nous ko lo ba par rapport ya ndenge ba matisi tarif ya moto parce que quand on yo mo déjà obligé ko futa place il y a deux personnes yo mutu moko déjà na ba calcul na biso to vivre na bateau du jour mais ba on matisi là au moins montant mo likolo ça dirait ça la moi trouble mo bo ni no ko lancer message par rapport à marambo nyonso. Ouais, pour nanga bazon sera activité nezalaki donc to mata 2 parce que eza na ndenge moko ata to mati moko so chauffeur za na maladie or contaminé ngaka échanger l'autre tandis ata moko msusa za to za deux personnes échanger l'autre au contraire donc bazon sera activité zonga donc bon mo bazora ba mesure préventive ya bien
et puis makambo ezonga normal. Voilà, merci beaucoup pour la réaction. Le chef de l'État doit notamment pour la fermeture à l'école, fermeture à l'université, l'église, interdiction de l'église, rassemblement à plus de 20 personnes président l'Indie en Est. Est-ce que tout ça, il y a une population qui décision en Indie? Bon, on a décision au président Zui. Bon, pour le moment, on est d'accord. On a une décision. Pour la structure de transport, transco, on a tout fou, le belé, bongo, non, mais ça bien dit. Dès que tu as transport, fait personne, bongo, normalement, on a sécurité, on a des sous de vie 10, on a taxi, on a 3 bongo, normalement, ça bien pour nous, pour ça récouffer, on a battu. Nous avons bien dans la maladie quelque part, à part coronavirus, nous pas dans la maladie, nous se rattraper normalement. Pour bien. Et puis surtout pour la décision de BMB, normalement pour la éthique à la bon bien pour dépenses les cas qui trop normalement dépenses à trop dans ma caisse. Mais nous sommes d'accord pour la décision. Pour le moment, nous avons un mois. Ça d'accord, mais ce que le but venait que Mati libéra bongo, one des mais ça bien été. Ouais, mais ça pena donc ils a bien été pour la décision. C'est pour la fermeture église. Vous êtes toujours d'accord pour la fermeture église. Pour prier tes micros pendant un mois. Et pour la décision église, ça c'est normal. Ils ont mis le président quoi. C'est ça tellement que non, il y a libéré là. Après moi quelques dans un mois 4 semaines. La 4 semaines, bon, l'église, ils ont d'abord un thème. Vous avez pas un ndako, vous avez prié, non, c'est non, vous avez l'église, vous avez l'église, car que notre l'église que vous avez posé un ndako, vous avez prié, vous avez petit après un mois, ils ont mis là, c'est non, mais que nous sommes pas libérés avant de ma vie. Et on va pour quelques temps, nous sommes pour bien habillés. On a bien habillé autant si moi on malade on a continué dans l'église moi que nous ça va bien bah tu peux bien bah on ça bien là pour le moment mon calme. Oh yo conseil nous peut ça pour na baté tu ba yo katé genre bateau beaucoup ba sindiki pour na ba kani ba bar comme il va dans n'importe quoi yo ce conseil nous peut ça te pour la moto à osindika na ton faut ça là à raisonnable pour le moment et là pour na temps mo buka mukie normal ne donne saison soit moni que non malade des athées qui me za nango to so nga sona ambiance so nango kala na bar ils ont nango mutno so se retrouver na ela pour na moi temps mo ka mukie mais ba kitsa ba za na komi kitisa to za na moi temps mo ata un mois mo gwe juste to souffrir ata to teka boeto mo na ndenge fans za ki liboso ils appellent bongo ata un mois ba samedi ba dimanche to bima ke mo ambiance à ce mois crédit bien moi mutune mo pour mais biso pe ata biso pe koto toteka pour ces appena mobulu mais eza moi battant eza pona bien na ngai bien na yo bien mutuni aussi ya peuple congolais nyos bongo yo mo aussi pour personnellement mesures préventives ni nous suit pour na éviter coronavirus bon na mesure on a si bon na zo bangela ngo pena suba pena te pona mona ba biso ata ngo bakasi bon na wala tana ngo te pona mona mingi pena wala tanga so moi que non ka pena moi que non école ma sérieux ba tout ba kona ba kolata ba masque ba nini tout wala tarana abiso to comme la tanga kaka mais pour le moment moi la tezati na pour le moment la tanga ezati na bonga na ngo na mo ngo pena te et puis na ba TV ne ba le ba TV voilà que ça abiso que non ba tanga ba que mutu ba kangi no malade ba ça quelque part pour ba mo bientôt mo na bango te ba tanga ba to mo na tete so kaka que non mo na ndeka misa mo ba kufa ki basé en quarantaine, mais au moment où on a ça bien quand on filme. Attends, moi filmer ba la secrétaire. D'autres de ba Ebola. Tu n'as pas Ebola, ba mo kota, ba tete ba Ebola. To so mo la to me ate Ebola ezali. Mais ce que pour le moment to so mo na ba to anati. To so mo la que non 14 17 pour le moment to 18 33 33. Mais jusque là fallait tout le monde a payé ba filmer ta bâton tout le monde a gagné to ba ça quelque part. Bâton ba sali pe kelé donc moi que nous va traiter bango pe pour tout le monde na poto kuno quand même dans jango boeta so 2 jours 3 jours mutakufu mais biso tout le monde là que non c'est 14 17 ils sont matin mais tout ce côté que non mutu ba kufa c'est comme si
tout le monde a comme aventure bien niveau mais tout c'est la gaga tout le monde a position là ndenge Bonjour maman. Le lot de la coronavirus par rapport à la condition chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Azwaki, notamment la fermeture de l'église, l'école, matanga, bien groupement, il y a plus de 20 personnes à l'ingité, la fermeture de bar, boîte de nuit. Je suis quoi qui message en anglais. Je un message en anglais bien ma bête. Bien pour protéger le peuple pour aboyer les et à comme le roi d'être moni na Chine ba kufa le roi to ba maka ngutu bien yango ya boy na yepe ba peuple ne ba kufa bon eza mabete toto sakaka ndenge ya lobi mais ko to sa ko panga avec ça un problème tipo nzela ni on stupe ba malade pe roye ko kende matibis pe ezui yana ngo mabete pona ba matanga pona na félicité ya makasi koleka pona commencer défi ya matango ke $2000 $1000 place on la mutu wa jour moko $2000 monter na place wono le bosa dépense ya kokunda mutu et comme ça de fait 2000 okena libulu 2000 ozonga boye 2000 ozonga bozoko ma déjà et donc eleketa na fête na dépense pona nga idée on a vu que bembe na morgue mbala moko cimetière wo on a bien félicité ba dépense éliminer pour outi cimetière bokibo kundi boye bo pandi mbala moko le na Congo comme la place biso ebeli muta kufita makala bo Congo ko tsoni boyo pesa yimta kufeli mais comme le contraire muta kufeli nde laisse bien donc pour na bena na bakale ba fleur rebelle décision atika donc comme bena na pototi kufi mama te kunda mabete siko yo mondo ebike maide na ezali mama tolobani nga zo na munganga te ba minga ngo bamoni ezali mais pour nga to bondela ka nzamba yokela Kongo mwana nzambe kita sepe bato pe kotipa na bango nzamba sembola loboko abatela minga ngo pe bazo sunga bato wana bazwi nzambe pas protéger bango encore après ça on sous sagesse na mayela ndenge nini ya retraiter malade na po ebima soyo sala ndeni pour se protéger na virus wana ba bito sokola mabo éviter ba contact na bato koko sola ochebu o salela ngo non sala siko pona ba congolais o ba ketwa na ba ondima o ba tete so ba ndimi te o ya ndele beta bango ne ba ondima itete sala lelo te o amoni tete beti e karaté et siliti merci maman beta lisolo ya coronavirus par rapport à la condition chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui a fait ça notamment la fermeture de l'école, de l'université, de l'église, à réduire même le nombre de taxi bus, taxi, même les bébés qui normalement ils ont mort de maman au cimetière, il y a aussi qui message dans la main. Quand il y a des personnes qui ça merci à chef de l'État, à chef de l'État, il y a ça mon conseil. En tout cas, il les a bien, il les a là qui bien. Moni malade et bimi musika. Malade outi na Chine, to benga ko malade ba professionnel. Outi na Chine, pour que les Chine ont visa. On comment moi me donner beaucoup mais malade il visa te. C'est la vie de moni pour comme là il était meilleur commis. Faut pas que la peuple naïe. Première chose, pas que non peuple naïe. Comme on a même quand il y a réduit na kata ba transport, c'est normal. C'est na bien. Quand on va faire un côté là, le transport va discuter, c'est normal va discuter. Surtout le but que va quitter ça prix à bis, va quitter ça versement na bango. L'État pas à ma place, mais pas de charge, il y a place ouana. À cause de carburant, par exemple, un litre ça à 2400 francs. Il y a 900 francs à PCP, votre transport 1500 francs pour foutre des euros à Kabouli Batage. Qui bango nyo se dozo ka charge de PC na batumo ko zabina malamu te. Et au point à côté net qui a des bimi na morgue et que le mbala moko zelo ko moko na ebité to bande ko zela ngoni penda ko zela eza penda normal papa to binta sa kufi calcul le zo to kunda mo na bandika ngo ngandeli na ya monga sai to kula ta bilamba ni obi mawe longwe biso bato mutu abike na kufeli mutu akezona no kabelo atena mutu azo bongisa kabelo bazo lela do eza kwa mawe se longwe
eloko wana etikala nano na forme wana esunga mpenza biso tona bambongo te ebembeleki feti na minute oyo moto akoki kokende feti akolue mituka te mais moto anga kende cimetière alue mituka ntango komi fala accompagner corps ti na kati ya libulu mais ya préféra suki na prince asombi maboki na bali na bandeko lelo mawa ezosila biso moto akufi mpo tokunda honneur tozwi na morgue toke tokundi eza normal wana mpenza eza nango normal mpona corona nzambe akabatela congo eza mboka moko mboka grâce mboka ngolu ane ya mapasi oyo 2020 soki tepesa biso 2020 eza nango ane ya mapasi mais biso mpe grâce oyo yesu masi alobaka ane ya grâce eza mpeka mpona congo abatela pene bacongolais nyonso to makila yesu masi ese esopanaki ebomba biso maintenant yo mpe oza pour bafermeture ya baéglise otrouve idée yango normal bon koloba so tolobi neti fermeture epekisi moto asambela te toza na état d'alerte oyo ebimi na kati ya mboka ngai na tofukama place toza toyelela mawa nzambe eloko wana ekomela biso te toloba te ke ezala mosusu contre te totisa bilo mosusu totisaka te toza liboso bato ya nzambe mais ande toza bato ya leta eza bato ya leta nzambe azoprotege biso leta mpe na protege ya epepe eza mabe te sikoyo yo moko personnellement mesure préventive nini ozwi ozosalela ndako na yo mpona koévite propagation ya maladi en tout cas nde baexplikaki biso kaka nde tozoyoka mpo komona neti moto aza na maladi yango yeyo tomoni ye te fali baexplike biso mpe moni na biso na monde ya corona ebimi ndenge nini euti bazoexplike mpe biso te mpe eloko so ngo oyebisango moto bien fo baexplike yo mpenza ebimi boye maladi oyo euti na cause tele po bozala bien bokokilango na cause tele bobina biso tosukola maboko wi tosukola maboko mais tozoka plus eza respiration eza kozosola na motu nyonso moto aza na rime mais kokima eloko wana totia bamaske wi tokotia maske elobi totia maske elobi mais elobi okuna ndenge chef de l'état azoyoka mwa position badistance wana mwa distance ezaka très nécessaire totosa kaka konde à partir alobi mesure oyo bazwi mpona bachayere na biso ya bazando batekaka babilamba bapapa babi apart baoyo batekaka baliment kaka biloko oliaka nde fo batika omona te ekotisa piaka na mboka piaka eza na problème te mais totiana maladi wana ebotaka na kati ya zando nga tata nakende nanga kochaye nazongi na ye na maladi na bomi bana na nga na famille na nga nyonso bomi nafana bona nzala nazomona ata bango yaya tosi tosali mo bavie bongo ya bana na biso nasoli motu moko aza na france abi nakendaki mosala nga nde nazwi maladi na ye nango na ndako na nga wana poto bongo biso oyo moko personnellement oyebi ke maladi wana ezali siko conseil ni okolanse na bakongolais bandima te ke maladi wana ezali conseil ya kolanda na kongo boni kongolais eloko ya liboso nano andimaka eloko na facilité te nayoki mpo eza information ta bainforme oyo conteke eza de information ekomeli ozwa information wana biso ondimaka na biso na facilité te wana mpo na biso te biso to baloko wana maladi ya baprofessionnel kongola ndimaka yango na facilité ndima yango ezali soki yo moko na kati ya famille ozobaki obomi famille oyo nyonso to ezomonana te ata ti tovandi boto ozoloba me nazomituna mpe ere moko nga maladi yango eza na forme nini nazo natali bato ezoleka nzela nini ezomonana te donc nzambe kaka batela biso masere. D'accord, merci. Nzambe papa. C'est ça par rapport au lobby de la coronavirus, par rapport à la condition chef de l'État, ça est bien notamment la fermeture à l'école, l'université, l'église, groupement plus de 20 personnes alignées en hôtel, il y a Italie, et tout. Ce que je vois qui message en bon, moi, là, un message, bon, selon moi, ça l'est. Les soucis à président la mission à Tali Pepe ce qu'a bâti Kabongo to coup faiblé bien sûr mais d'autre part peut tout le monde qui n'a mon qui selon moi a zo pesa retard mingi surtout na ba étudiant les to abuto uti na campus to aki na ba grève to tangité to la ba retard makambe belé to zone sous classe to va di sous to va na sous un mois sur na banda a pesa retard na ba étudiant deuxièmement moi makambo moi ya ndat interdit makambo ya église na mokili seule solution ezalaka kaka banzambe tapesa yango badocteur ata basali baformule ebele mpona koluka kisi ou calma eza yango rien soki atiki ke bato bakenda kosambela mpona sujet ya choléra virus mosusu nzambe akopesa solution mosusu nzambe akoaide nation na biso
parce que yazo kata makambo église akati makambo classe apesi retard na betidia bavandi na ndako totanga te est-ce que ba retard wana tokozongela ngo retard biso bala campus tozwa est-ce que tokozongela ngo lisusu alors peut-être soit retard pour la ngai idée na wana ezaki un mois eza c'est trop un mois c'est belé un mois c'est belé pour tovana na bandako to c'est eloko te un mois c'est belé ce qui moyen ezali baluka moyen ya koluka ko pesa bakisi moi plus rapide soit ba protège wala bazo ko teka baluka ko kabola même un peu gratuit neti bakisi to no somba moins cher to komi so ke na alimentation to na boutique emati et comme pesa moi sur biso sur ba population passe bakisi ba vite to somba ba protège wala ezaki so ba 200 so ba 300 mais so ok moko comme 1000 francs toyo kasi na ba Facebook ba lobi ba docteur ba lobi que protège wana eza pona 4 heures du temps au bois changu mais biso ce que 1000 francs 4 heures du temps c'est combien tout ça la raté des nga étudiant idée nae eza la mo bien mais azong sana nous ba kama église ezonga soit un mois c'est belé pona ngai amoni idée nae wande eza vraiment penza bien té moi je peux pour ma fermeture à bar on million pardon mais c'est normal va pas quand va pas après l'éducation là bana mboka parce que faut quand va bar c'est normal des baba bakanya mubu parce que les appels mo bien créer non moi ba te payer ma casse les a bien da kan ba wala ma c'est payer wala ba da pourrier on va pas da kanya mo da pourrier mais ma kama église non ba classe ba que la biso betigia solution ba protège wana toujours na les ba biku balobi de lundi lo les a kominda na bazano to ko kaka to ko de biso donc ba to bateka ba papa ba binamba ba moi bateka tout c'est une décision non tableau bien définitif donc to lo de bongo a pesa biso passe ezala ba parents mususu to liaka auto du jour ce qui bimité ndako kolia te soki abai na ndako un mois ndako pe ovanda un mois nzala siko leti le tozela lobby par exemple so abi lobby ndako bima te même zandu même ba marché au sala te ba tout ba vivre la auto du jour ba vivre ndenge ni est-ce a raisonner ngo est-ce bango ba nyonso bazala ba mbonga ko tia provision ba ndako est-ce nyonso na Congo azala ngo te siko so a pénaliser bongo muto aliaka la auto du jour ako vivre ndenge ni so lobi la dia bimita zimbongo te ako vivre ndenge na bana na ndaku ezaka passe so ba sali bongo eza passe ba bomi biso ba congolais ba bomi biso ba congolais to mindele tele na ba France wala baza bien ba provision ba ndaku na bango l'état la bango social na bango eza bien ata sali 1 mois 2 mois 3 mois ako vivre bien mais biso ba congolais ba biso ba vivre ka selon taux du jour so ba sali bo ba bomi biso ba congolais siko na yo moko personnellement mesure préventive ni niveau sale pardon mesure préventive ni niveau sale pour ko éviter bon to bi batela ka ni ba docteur ngo asanga ngo ezoya to ba bandaku moko sokola monga boko bien avant ko lia avant ko bima place ko so zala za mola kisi na ngai avant la simba porte na ko chagwa kisi na maboko na sokola fumoli porte avant soit mbote mo pe 6 mois distance ko pesa mo mbote ko la ko mi protéger na mona nzambe ma bibelobi faut ko mi batela po nzamba sa nini abatela o so mi bateli pété non kufa ma protège wala pe bazo te kana tozo som tout capito som bango mais eza passe ni bazo matisa kango donc ils sont mata baptiste non seulement 1000 francs ce que sont 3000 siko sur la selon une semaine et si la gueule sur 3000 na ça na ça là mais malheureusement ba protège wana exemple na bateau bazo déjà contaminé mais donc le congolais to comprendre to comme toujours à la vue biso to comme ata muto na nini na véhicule na yeye wana na bakuna bakashi ni azwa kashi au bata par rapport na on peso coronavirus na kata véhicule problème c'est moi c'est que biso to tika kola ta bloc ala tout ozala biso côté po bango ndia bango ba bisa biso so bibi OK ba la biro mo buti bango ndia sala yango que ça veut dire faut pas oula ta ko kota ko la ngaita mo konje mboka na lobi bongo surtout makambo ko pesa ni
ordre wana lundi ekopesa bacongolais passe oyo moko message nini okopesa na population baoteki ebele ke baondima te komona bon elaka komi protéger parce que là déjà eloko mpe mai eninganaka pamba te le balobi déjà mboka na bino to nation na bino eza déjà la maladi wana faut komi protéger kaka faut komi protéger kozala mpe mwa président malgré tout ozondima nango te ke mais faut kozala mwa mayele yo moko personnellement oyebi ke coronavirus na mboka na ngai nazomona nzambe na koboyala ngango te information tozoyoka bato bazala yango wana bakangi bango neti nga nayokaki docteur pobre bapanzi ya mesesi whatsapp babike maladi wana esa 2 semaines na nzoto parce que bato oyo bakangi bango na maladi wana basaida presque ba 3 semaines bakokufa te parce que tokondima ngo ndeleni tokondima ngo te bon so eza faut komi protéger so eza mpe te bon neti nga naza chrétien nakondima mpe te ke eza nango te mpo ngai na chrétien nakondima maladi oyo eza préparé par diable te mpo na ngai maladi wana na congo eza te. Merci beaucoup. Très chers amis internautes, nous voilà arrivés à la fin de ce micro-baladeur. To sali bongo par rapport à la décision par rapport à moto taxi, moto et chauffeur, il y a taxi, disons, excusez-moi, motard et puis na taxi bus. Tozui avis pe réaction na bango, pesi idée na bango, pesi pe fonctionnalité ndenge bazo kumbela makambo donc babi mikolo eza vraiment pas si bazo se retrouver te na musala na bango famille na bango se retrouver se retrouver te donc baza vraiment chaos carburant eza kaka ya komata parce que après avoir copé sa décision moko quelconque il a fallu qu'on quitte sa carburant pour bango se retrouver ma famille na bango se retrouver pourquoi pas patron na bango peut se retrouver parce qu'il y a beaucoup ici décision moko quelconque et que bozu ba mesures préventives te ekoboma ezoboma parce que déjà bazako se retrouver à 100% en tout cas 80% ba se retrouver par rapport à la décision ba konti bazoki mais d'une part ils apprennent à protéger bango mais d'une autre part ils akoboma bango parce que bazo sala elo comment bazo tourner à rond bazo gagner rien du tout. Voilà, moi je n'ai plus rien à ajouter par rapport à cela. Ba kondibino moko kaka boyebi pourquoi est-ce que bozu décision yango malgré que la maladie elle est là vivre maladie en haut, mais lorsque vous êtes en train de prendre une décision, la paix va paramètre et au sala bien peu au sala paix bandeko oyo bozoli bango ba mesure wana rosunga pe bango na ba famille na bango et puis na ba patron na bango parce que ba futara ndaku ba bokola rabasi na bana donc ça vraiment pas scolaire chaque jour congolais vivant en taux du jour mais à bozo bomba makamu susu botala paix façon ni bazo vivre donc rien à dire. Merci bongo mon boss Jean Chibo, merci pour ta confiance et puis merci à Peggy et équipe Mobimba, il y a Eco RDC en tout cas merci na bino nyonso na batro yo boyambinga pour la première fois désormais vous me retrouverez awa na kati ya Eco RDC, il y a mon boss Jean Chibo en tout cas bon vous allez désuter par réaction na bino ba impression na bino ba remarque na bino et on ça a vraiment plaisir à trop na bakate non c'est que son côté ça ki boye faut ça la boye côté baby ça ki boye bongisa bon en tout cas merci na bino nyonso au Rolanda émission ya lelo c'est pour ma toute première fois quoi dire encore rien que vous dire merci bon s'abonner massivement hein na Eco RDC vous bakisa ma surtout que abonner basé belé mais bon bakisa en tout cas et on ça la plaisir à trop quant à moi je vous retrouve prochainement na élément mususu bye bye.